namoni ba coupe ba tombo keke zongi matie kiti ba coupe ba selo ba vidéo balobi il faut osenga sila bisalu pardon pour moto alinga sila akobota na courage na énergie te yolubananga na senga pardon na osenga na sila ndani pananga baloba bon en fait ti baloba bon bayebi pe ke baloba nanga et bayebi ke baloba nanga bon eza na yebi te ematisanga kanda na yebi te en fait yebi te balukila nde sila nini ela ata soka benga ka ko no pe ko vano ka esani esani le hotel pe na matumu so pa ekolo balikambo boyo kali pe bobito kipete wala solo na wana na lo pa na baku okay na ba chroniqueur na biso ba chroniqueuse mutu so pa ekolo balikambo na te boyo kali pe na bobite to bete kara ba makambo ya pe fo ezalaka ata mutu aza non okipe ko beta pe kara ata le nga pona pe opinion nga to pona lo ba makambo nga Karina yebi nga naza obligé na en fait na sala posa batu na moi c'est comme si c'est rien ba pardon bolinga kaka et continuer tout nini bo comme on va Karina c'est na sous pardon pas si là parce que musalo nga na salaka et na bateau ba côté là ba kisi pe pour réussir faut za muta double mais yo moni bateau a double mona wana ko kanta te ka zaka msu bana volonté na bango te akende ne ko luka ba ebisi condition suke zaka yango wa ezaka pe bongo monsieur za ko bota musu ba pesie au moins pas azo souffrir nango mais ana choité OK ye posa déjà succès azaka likolo batanga kombo na ye ba mona ka ye yende ye et c'est ça na simba kisite na za lele te na tumula na ngabatu ngala kenda ngola liboso kenda ngola na 6h namoni matama masoko omoni matama ya masoko na 6h to kota na bis ndeni nona ils ont battu batchao na liste parmi ba filles oyo ba mema qui lesbienne na théâtre ils ont battu ba lobaka ya Gabi Abima pe na ozala pe yo zala batanga te batanga te yo olega na nzela wana te olega te ata na kuzo sala ngote osala ngote azate osala ngwa mtolo bangwa azate azate atika ko sala mate etika ko loba mate etika eza na ba chroniqueur ba kosa ba makamba kosa nga ngote po ba mona ngote ba yebi ngote proposant te boso mta proposant nde faut eza ko sala osali yango proposant mta so libre proposer il faut so voilà nazo na ke ba poto nanga na sala ba prière nanga pona kene à l'aise po bat balingara te na kenda balingara te ba ko ba bomanga ba balobaka ke na okete OK balobaka nanga ke donc ke total yo siko soki nazo kende neti ba lianga pe nda ba lianga ba katanga ba tanga na nzungu mais muto pe na muta matumo liboye mais amusala na poto balobi trop donc ko ba kata ndago na yo lelo za lelo ngabilo comme nazo voyager na bibi misakaka lelo za lelo tigeli bango challenge lelo za lelo balo na tambola bango ka sa poudre OK na malilo na to tambola ka biso so sa poudre ozo comprendre to tambola ka sa poudre biso nyos tellement que na mona ba commentaire basengi fona tika elongi pe polele to ba confirmer kasi lelo na tiki na ngati wasi yo pena otielo kote ya gabi ngayo na tiki na elongi na ngati bref ko quand tu fais ça là to ko keno ka boitin avant mona pakolo momi pakola déjà mi longo là déjà faut le teint tam so go chape double triple même faut le teint mai ombre biso ata otie triple ata otie triple na papier ekotikala ata osombi ya poto ata oyo babike o miki ni neige mtataka soko ozwika o frotter ndenge nazo frotter boye ekotikala na papier ozomona ekotikala na papier oswanga moko pe na mekana tamsu yo osa pe magie ya kosala kasi osa pe magie obimisi papier mususu awa quelle magie bozwanga pe na misa papier quelle magie ba magicien basala bongo ngamo pe na funa na mekana papier yango ba magicien basala bongo ba magicien to mekana nu kaka te na lobi te me to mekana yango
faut na finir ma casse pour na yeba soki pene ah finira ma casse miracle non c'est que ya suka kaka mais il faut pas que si ma une émission te donc si ko no mona kaka atana suka ko mona kaka na kosi te pangusa ka papier sunga bisuka papier ka ya suka batu balobaka trop batu balobaka trop Gabriela go il faut tout mona na boye oh OK même ngamo pe na nzima na onzima te ndenge nazalaki penane na komi donc miracle na zone nzima te vous comprendre nazo mona ngo vraiment miracle donc ko cha tembe ezate so kabi ba changer longo to ba longo noko papier ko so ezalaki ata mo muke so ezalaki mo muke ngako bima ngako mona ba changer longo ba changer ke longo na ndene oh la miracle merci Nasad tane longite hein o tane longi o Yves donc non pas so mona on dimité te sunga ba tu sunga na ngape ko ngape na ndima pe na moi mingi te o nzambe na bolia ah quel miracle moi go goût mais il ça on a profité oh ngayo Mama, if love is crazy, love is for me. Shalom bana ya France mobimba na zona esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino na kati ya mboka ya France à partir le 23 décembre ti le 2 janvier na koyamba batu moko na moko bakobanda koya individuellement e kozala soki boye na famille e kozala kaka famille na bino na koyamba soko ye mutu moko e kozala kaka yene na koyamba bino poto kota na profondeur ya prophétie to kota na profondeur ya problème na yo po nzambe asala po problème na yo elongwa 2025 ezali pembeni il faut bokota boza la décharger kaka ndenge bible ezokoloba na biso ete bamikumba na bino nyonso tu boya nango epa na nzambe ye a décharger bino bokozala décharger bana ba autiste bayaki ala babikaki bato ba limitation bayaki babikaki bato ya ba blocage babikaki bato ba maladi oyo esilaka te babikaki ba délivrance yango ekozala na salle te ekozala pe na public te ekozala pe na foule te na koyamba moto moko na moko na moko bobenga po batia bakombo na bino na liste ya ba délivrance nazozela bino na moto ngai mama Lutumba nakendaki na prière ki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki po na ye namoni akomi koyoka pe koloba yango nakumisi nzambe ya Ozana. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya Ozana, nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokaki ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambu na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambu na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya Ozana pona oyo asali na bomoi na ngai ekozala na Paris à partir ya le 23 décembre jusqu'à le 2 janvier moto na moto akoya na air na ye ekozala en privé bobenga bopesa bakombo po batia bino na liste ya délivrance nazozela bino na kombo na Yesu. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, Toy Babango, avec Yves Ipan, tout ce détail d'infos. La avec la série continue, toujours dans votre chaîne, c'est promo 240. Voilà, nous sommes déjà avec Gabi, Gabriel Bolembo, Mama Tumba, Alamba Lamba, comme surtout, les alliés, en tout cas, tout ce peut encore le lot parce que déjà, na moi, il y a des festivités ébélées, et c'est un biseau vraiment. Tous à la concentrer, tous landa maloba nanzambe, tous linganzambe, tous à la piste dans le sambo pour que tous percer 2024 avec Dieu ensemble de Nabiso Nabino. Voilà, merci na poupon du bon Canada, mon ami, qui c'était mon le futur, ma moto belé, na bossanité, ma même minute, ma moto, mais tous peuple embêté, ma mani kelemba, Billy Vumuka Fondation, tous sont là, Bavé Binofalin, grand frère propre, Jean-Robert Kalala. Les savants, c'est la force qui a Timothée, il y a maman Nicole, maman la parfaite, na kata Paris. Voilà,
Bambo Tibélé encore na docteur Mogijo. Tu vois que les savants parce que ça la moins belé sur la population congolaise. Merci na Piro Mazana derrière la caméra. Voilà tout petit mbote déjà et pas il y a Yagabi Mama Tumba Tumba. Bonjour. Bonjour Yagabi. Na moi peut-être qui togo les soucis ngali hein. On va préparation quand il y a Mikilio de la Sika. Na Sika. Makambo ya somo. Il Yeso biso. Qui est à l'attaque hiver et puis la tanga la kanaba na manteau. Mais ba ki manga moment au Europe, États-Unis wana parce que ba lili wana yozo banga te ko écouter na magamba boye. Kasi biso ko to mona ngona nute. OK. Ah toi les boso ki ndako kuta ngo te. Na kuta ngo te. OK. Siko mbalo tikala mulika ke ka photo ko baba mo banine pela ngai. Ba neige wana. Ba neige pela ba pembe. Ba pembe. Ba pembe pela tanga na kanga ta photo. On la saba koko na ngai. Voilà. Mais sikoyo souvent il chasse na ba fête boye. Ozaka mingi mwa libanda obeti tout pas tata moi obeti tout pas koko mingi na kinga bwa kuna ko ketali osale moi ba cadeau na ye oye papa girlfriend ndenge ezalaka be kuna mamba bimeza la tebi oza plus ko frère oye bien ouais te koko dana sta sala ki OK na zaida na libongo na somba ke ba biloko na ye ba loso ba soso na ye tout na sta somba ki ba kenda da ko tigena ba miliki na ye donc na zana ngai na osaka libanda bona sani nakenda ko fete pe libanda ti voilà nakenda ko fete pe libanda mama pa benga lisusu te kenda ko fete libanda so yo ke ga mama libo benga biso ya yanga ata so abengi komo na ngeza ba ke ozwelanga ba ke ozwelanga ça c'est bien. Alors on a pas fait boye en fait le belaka on peut rappeler ka on ba moment to koma ba décembre parce que ngamoko temps na uti côté ya ngirengiri kozonga bena mukuti accident moko mama mona na mwana likolo moto mama bukani wa loboko azoki pota munene et mwana mapota muke mwana za nano ba mwa ya bébé ba misusu kuna mibale bazali na moto misusu wana bazolela makolo kuna moko panzani na lokolo et ça la ko ndenge ni ntango mona mois de décembre makambe belé ya mabesa le maka kotobo embwalia moi à 14 ans dans tout ça et ça on dit que mon ama bon année batu ko kufa bon et là puis quand tu tika biso comédien ni moko sur même gauche tu tika biso et là que ezana Ivezali to sambela na biso ba biso ba bao te bino bokoma ka so comme décembre ndo ko sambela makasi te to sambela na biso mais je crois que ezana ba église nyonso tout ya Congo basi ba yeba ba tia déjà ba prière OK à partir déjà ba décembre déjà ba début ba tia déjà ma bondeli prière déjà ti na fin de l'année. OK. Tout le bateau qui est au bon de la cas déjà oh bino bo sabe la té faut qu'on renforcer prière ba renforcer kango parce que ça t'a pas renforcer ka. Et moko za ka pemi et moko ya renforcer. Ba stratégie to sala boy moi ka papa. Si comme biso ba stratégie on les biso te poigné. Écoute ça dans les prières et puis tant mususu et parce que ça la bima depuis déjà novembre. Parce que ba tia ba prière. OK. Basi basi ya ba prière. Ozomo to kenda rango to bondelaka to sambelaka de na otambo na ngabo. Na sina tika journée na ngabo kanzami. OK. Makila Yesu ezotambwisanga. Ozomo ata likambo ngo eyo mona ka eleki wu. Eleki na mopepe parce que nazo renforcer ba prière. Omoni ezalaka bongo. Mais bino na ba pisa la ba vanda kana bar banda tango ti buto vanda kana bar. Avanda kana bar. Donc ayebite ni na ko donc c'est malheureux. Mais c'est bisobino plus bapisom de vandi. Biso bapisom penza. Bapisom nguba elaksani no pisom nguba. Eza bouclier. Bouclier. Bapisom nguba wana mutako bando meka yo ndenge nyonso tout. Déjà pour la protection. OK. Donc au côté. Et puis en retour ceux qui obi peno na mioka mi pe mingi pona moto. So beti yango fois D 24 epsom fois D atikio. Akepe mana kimia. Akufi. OK no pe mana kimia. Mais na mona mino mamloko ba musulman. Te, ya ko ba musulman te. Ezaki net ngana zabu na ko ba kena lembi. Muto azonyoko langa trop. Na ko sengele yo akena. Ah, mais c'est un péché. C'est un péché te. Akepe ma bon mto bomeza nzambe tsata te.
Ça tête. Mais là, au tchaka nzambe na place nini na vie na yo. Première position. Ok. Position dans le c'est Jésus-Christ de Nazareth. Prémisse. C'est le bon Dieu. Prémisse ya vie na yo. Eloko mutu ya nini. Soki lelo go pesa nzambe. Parce que nzambe linga eloko mutu ya. Lelo. Na pesa vie nanga. Na pesa vie nanga. Ah. Na pesa nzambe makamso ngala sala ba film so ba kokango te. Yo pesa nzambe vie na. Na pesa nzambe vie nanga, na pesa mobimba nanga. Ah. Oui. Mwana nzambe. Omoni kuna pesa nzambe vie na yo. Osimba kisite. OK. Oza lesbienne te. Parce que musalo ngana salaka. Et yana bateau ba kotela ko ba kisipe pour réussir faut za muta double. Oh mais yo moni bateau a double mona wana ko kaza te kaza ka msu bana volonté na bango te. Akende ne ko luka ba ebisi condition suke zaka yango wa. Ah, ezaka be bongo. Monsieur eza ko bota ba musu ba pesie au moins pas azo souffrir nango mais ana choité. OK. Yé pour ça déjà succès azaka likolo batanga kombo na ye ba mona ka ye yende ye et c'est ça. Vous comprenez? Donc à moi on appelle ça nzambe vie nanga parce que na simba ki cité na za lelete. Na tumulaka nanga batu makama makasi ya kati na kota kate. Donc c'est ça. Na accoutrement no pela saka. Accoutrement na yo façon d'être na pela saka chrétienté hein. Tani suki sali awa. Kala. Kala lelote. Mais ba beta pe masolo uza parmi bato. Kala lelote. Ezaki lo yenge ezande lo lenge ya mutu. Ko compara lo lenge ya mutu te na ndenge ya kosambela te. Okokoza ndenge ozali mo osambela nzambe. Mais coiffure na yo pe. Moi na nzambe pe. Ka yebina makamba coiffure te. Ah. Attention au chako. Ba mindele ba bikara te. O mindele ba vanda mutaka ka so pa mona soutien na miso ba bokilo na bokilo na ye na ndi ba vai na ba. OK. Mais ba bikara te. Ezaka biso ba congolais nde to sala kaka kezo pela ko batela ndeza la kaka toza ba noir. Ezaka ma nzambe kaka otala ni ba pecho na tika ba bazaka na façon bazali. Ya ba nzambe te eza ngo kaka eza ni na biso ya culture na biso. OK. Poso ke libanda atoso ke langola a. Ngala kenda ngola liboso ke langola na 6h na moni matama masoko. Omoni matama ya masoko na 6h to kota na bis. Ndeni nona. Mutu alati kaleso mukemba loso libanda otambo na. Na barabara. Na 6h asa musala aocha pe boy. O sekala be bakata o makamni na bakalunga. O makamni na tongo boy. E ndenge na bango. Ndeza soka sambelaka akota lola. Ya gabi. Akota lola eza culture na bango. Eza culture za ngwa eza culture. OK. Ke osuki o elateli ya culture eza nzambe te. OK. Toujours même que côté lobby avant de côté marameza primordial pour na biso. Au lobby au tika la kozala jamais lesbienne na vie na yo. Tandis que ils ont batu bacha na liste parmi ba filles oyo ba mema qui lesbienne na théâtre. Ils ont batu ba loba te ya gabi abima pe na ozala pe. Yo zala batanga te. Batanga te yo. Olega nzela wana te. Olega te. Atala kuzo sala ngote. Osala ngote. Azate. Osala ngwa mtolo bangwa zate. Azate atika ko sa mate, etika ko ba mate, etika eza na ba chroniqueur ba kosa ba makamba kosa nga ngote po ba mona ngote ba yebi ngote ipananga. Tika ko luka. Ba proposer ngote. Siko kosa Ba proposer ngote. Oh. Bo so mta proposer onde faut eza ko sala osali yango. Proposition dans ça libre à proposer. C'est libre. On dit matin. C'est libre. Voilà, merci. Donc, un peu ce que dans le dossier et à Dr Mogi, je pense que awa, donc sur moi est belé parce que les apena pour modèle pour Nabiso. Alors déjà, l'activité bandaki le 23 autre journée porte ouverte. Ils ont un centre hospitalier Dr Mogijo na Yolowana. Na habité pour nayo. Autant on a nini, comme on a déjà présence à Bandeko Belé, la population, donc disons population congolaise n'ayez pas qu'on assister na gratuité et tout le monde parce que consultation est gratuite. Na o docteur doit pour la consultation. Na éviter comme on a présence à Bandeko Belé, nous on a bango boy, ba yepena qu'on assister tout pe ko. Le canal examen. Souci n'angezali batunios au bazar ba problème parce que to banda qui déjà le 23. Banda déjà le 23.
Okay. Le 23 novembre, hein. C'était le 23 novembre. On est dans le 23 novembre, hein. Le 8 aux qui les 6, je crois. Les 7 n'a évité. On a posé un gars qui a les sous belé plus. Baya sous belé que les capoutes bazo yawana. Ok. Parce que ils ont makamba malam. Ils ont janvier pb ils ont la calamité. Janvier ça la na okabongo. Peut-être que dans décembre la calamité on la peut comme dans janvier makambo sili. Parce que le 1er janvier déjà docteur aso kata. Ozomona. Ya on a aussi na bato surtout oyo bazo ya homme peut-être ba yepo misu peut-être ba yebité mais peut-être ba yoka pas information té. Boya ebelé et pas docteur Mogijo. Donc tous la journée porte ouverte. Tout le monde déjà les 23. Consultation est au filet. Traitement la biso est à 50%, 50%. Donc docteur Mogijo misi $100, docteur Mogijo offre 50. Bato bazana ba problème. Bazana ba parents na yo, bazana problème ya mikuwa, bazana problème ba bukana, o ba sala boye, o miku ezonga rasu se mukongo sala ba o papa tele makate, o boye, ezala ba bato basala ba accident. OK. Même soit ça l'accident qui n'a pas pu traiter bien. Moi ko bukana. OK. Ba balola ngo ezonga rasu ne ezala kate, nyonso tout wana ba pareil ya somo. Et pas docteur Mogijo. Boya et puis échographie na biso ezala basa zemi, échographie nyonso $10 pam. Aïe aïe aïe. Échographie $10 ya pam. Ozomona. Parce que ngaza mona ya ndeko ngaza na zemi, batlaki échographie, balingi pe bakende kote mususu te, kaka pa na bango $30. OK. Ozomona. Dans l'hôpital on va recommander d'avoir échographie par la banque. Mais ma bise à la radio, il faut que ça la fasse. Si la mala au qui ne paie $10. Balingi kaka o sumo to landela ah. Petit bango. Ozomona $30 mais pas docteur Mogijo za $10 na échographie nyonso. OK. Ozomona. To ana problème peut-être oza ba koma eza basa ko bota basa zemi. Yaka bakosala opération hormone place hormone na cicatrice te kaka lokwa na poto. Est-ce radio pe ezali? Radio ezali nyonso ezali yaka kotalisa nyonso ezali bakosala opération sans cicatrice ba obaza ba myome ba fibrome ba nini ba opération mususu onga na monake pandeko nanga bandi banda walokwa mwasa de to wasa ba césarienne kala ba kati mutolo. Ah ba kini tu ba kiste hein? Kiste te tuki nini myome te. Ba longoli myome ba kati pa mutolo boya ba opération kala. Qu'est-ce qu'on dit ba tout ça la peine de konayo opération kala. Non, moi si il y a comédienne maman chérie Nana Amélia il y a pas tous les gars qui passent hein il y a des gars mieux d'accord mais pas docteur Mogijo badi pour la moitié pas naïa zo tchaba boye donc c'est que exactement OK mais pas docteur Mogijo et ça ça ma bongo te il y a les gars qui toko direct donc toko direct ko ba sali eloté. OK. Et puis ce gars c'est qui sont avant. Tu vois que mais ça c'est sont avant de mais pas docteur ngo sunga. Alors bande bota biso. Oza ndeko na ça. Benga biso, oza artiste comédien, benga docteur akosunga bino. Na donc aba pris ba c'est l'opération moyo ngolo mais comment muto ko sa biso opération ça na moto. On la passe na te kuna prier aux alikolo. Na ke ko soufa ka oyo ka ba pasi bo olala na mbetu, o tira ba boye na ba salio. Au vendre aux sols là on dirait les cambouezati ni neleki Congola ça compliqué bazana ba choiter bazana des choix mbongo mo boyezanga na ngotina mais ayo ka ba pasi sous lobby la kuna zongi hôpital. OK bazo zongo hôpital ebeleti mais que si ndeko mo ya mwasi pina mona ko auto bota na césarienne basali césarienne abimi hôpital a zongi libumo vimbi a zongi li sur la deuxième a risque même kuta kufa pas docteur Mogijo balamoko boti na yo na césarienne au tamboli na ka le même jour ozo solozo liano kitoko likambo na moto te o kutu ba biloko neti ba appendicite ba hernie déclaration migra le kala ngomi balé oui ba jetem baleka wana jetem kaninda Angola uti Angola yeti saka uniquement pour l'opération Pierrot oyo balongoli ba minimi balé kaka pas docteur Mogijo na minute atambola ye musala yo filmer na ye o minu eleki boete biloko bongo ndeko na biso junior akufela ngo ozoma ba ça fait tellement nango pesa mina motema makasi moko ya kosakana te voilà a préférer que nesika mo ba konyokwa manaye ke azoyo kaka na sango mais a comité voilà nango pesa mina conseil na bandeko bazo banga au décembre bandeko ba banga baliwa bazo banga ko sa opération abia na yo sala boye na kei na ngai
bataki tanga belé oyo ça va ni bota la biso faut belé bato banga ça la opération na yo ko banga te voilà bondela nzambe na yo nzambe oyo abokenda ouais ko bondela nzambe na yo po mamso bakenda kaka on sala opération azo avandika mabo paka te ba sala opération aba sala jour nini ba jour wana so twana bani ko prière bani ko pesa so maboko nzambe ko docteur pas à mutu voilà oso pesa maboko nzambe nzambe na ngai tala boy nazo ke l'opération bana yebi nazo ke l'opération la ko bima oyo ko tikala kuna ba oluka tikala kuna ezala ngai te amen OK bundela nga bitumba est-ce que ça opération makila na wesa nini ezipa ngai amen ozomona bondela nzambe na yo eloko esa meza te na koti ba hôpital combien de fois ya suka ba ouais koti belé hein ya suka ba o avanga ke poto ba otonga ngai janya kufika sikoyo yepa kene na yoka balikuwa na mtu matema makasi ba collègue no nga binga na okufa te na hôpital ngasko na lali na yoki bango donc nakenda mabe mais nabi une fois ngenda otalo zaki na oya gombe kuna ya maman Olive na 24 ils plus ouais 24 kasi wala yango te ezaki mususu après wala susu batongi ngai siko nga na yoki ozo comprendre na yepe parce que bango ba docteur bayebaka ke mutonde akoti be ndira bimati mais nzamba yebi ke na sa nini na et puis nga mo pe na yebi na sa nini na bima parce que na yaki pamba te na yaki na sambela kina na bana ya OK na batoma bayi na palais basambeli liyo abutenda na sambela kina na bana ya OK ozo comprendre c'est ça faut être sûr de toi faut prier nzambe le bande ozala ke oza mutu akoto likoma na kati komo libanda mais soko oza na tout droit za no kana confiance en nzambe OK na ko pesa adresse mena ya yolo confiance en nzambe ya ka hôpital ya ka osala opération ko bomba te ozela ke non ko ba msu bazali ke non na romela bière te mona ta so ya repère de so banga bière OK bière ko tikala bière musu se ko bima ya kombo mususu OK bière musu ko bima ya kombo mususu bima sanga ici la te zana ici la te ba bimisa so ba bankoi ba bimisa so ba castel ba bimisa so ba botoye to banana ba skol puto ba skol ba ebunga masanga muso o ba kufa kwa masanga bakenda masanga muso ya gul masanga kaka ya gul susu masanga za kaka ya ko salisa nzoto na yo bongo nzoto na yo ataku tubona na ekuto na hôpital nde salini eleki nango babona ni belé yo leki nango wana ozwani ni kasi so bona nango eleki bona ne ozwani voilà na yo sunga biso na adresse centre hospitalier docteur Mogi Joza wapi ko bandeko ba région de bandeko baza déjà kuna na yolo na yolo site yolo site soza na mutuka na yo oyebi terrain kankar terrain kankar soza na taxi oyisi taximètre kanga na terrain kankar atiko na terrain kankar wana okatisi na station wana otalika likolo omona bakomi stade hospitalier docteur Mogijo so po moni te otuni donc omona no kaka parce que so okatisi ka poza banda ko étage bakoma ngo wana omona no kaka stade hospitalier docteur Mogijo eza nango wana eza tona esika ko bunga na te baka na terrain kankar wana okatisi ka ki prince ki mwenza omoni biso mbala moko voilà en tout cas bandeko bosa l'effort oza libanda ya Congo oza même na ba province ya Congo tina ndeko na yo soko moni pe moyen ezali ko se déplacer au long pas wapi ozali yaka vite fait et ezali loko moko malamu bino mo bozo mona nde bandeko bazo ya déjà mwa mbangu na lombango pour que baya ko précipiter makambo po et il faut kaka obela pour que oya na hôpital oya pe kaka checking oya pe kaka ba checker yo omiye bananu oza problème wapi est-ce que hôpital na poto miso bazo yaka ba yaka na eko checker nzoto OK très important oui mindeli bazo azo yako checker nzoto na ye abilité loko te ayene ka check up mais culture wa biso nous allons nous allons te faut bela faut ça un problème pour que l'hôpital c'est omoni c'est ça ba ya ebele boya ebele tozana c'est difficile les passer tozana no wana occasion yango ezo pesa ma wana poto ozana papa na awa ozana wapi ozapi obengi nga na 089 65 61 779 na kosola na indication pe que c'est que na ke kotika eza problème te voilà un problème te voilà merci beaucoup Gabi na mono juste lelo na tali na observer bien na mono bimi na pomoko oyo début de banosa émission depuis la kutena on na mono pina na pote en fait eza nini otie mafuta mususu otie nini
Sans maquillage ou sans maquillage? Ouais, na uti ba wenze na nga to songa bablo na nga voyage. Na mo na tellement embouteillage ya makasi na mona zonga ndako esimba te. O mona na yeko vendre komi vendre na nga ka kutu. Na ndenge yeko zwanga. Avant tout, au combien de niveau n'est pas docteur par rapport à traitement? Mais na ça sans maquillage. Tu as tout le traitement dans l'année. Tu as comme ma bodo ici sans maquillage. Au combien de niveau il y a traitement pour que tu aies un maquillage? Pour non monocrète, il faut pas preuve moko convaincante et convaincre na ngamo pour battre tant de questions par rapport à yo. Niveau yango. Te battre des questions. Babi ya gabi alobara tout le monde a na faux de tête, tout le monde a na poudre. Mais le lot est ça la poudre pour la émission. Et bon, quand c'est moi poudre na yo bimi. Bien moi beauté, hein. Bien moi beauté. Mais tellement que na mon na ba commentaire. Ba sengi fanatique elongi pe polele. To ba confirmer. Parce que là on a tiki na ngati. Ah. Voici yo pena o tielo côté ya gabi. Na on a tiki na elongi na. Na tiki na nga sa poudre. Bo sunga biso na noir. Na otipe ko tambwa na ba wenze. Ah. Oh na zonga ndako na sokwa na sokolte bana sokola kitongo. Bana sokola kitongo. Tu veux souvent biso na papier mouchoir, to bana na papier mouchoir. Oh. Yo zon di matin. Preuve convaincant tu fais ça là. Tu vois que nous ka boitin. Avant mon la pakolo momi pakola déjà mi longo là déjà faux de teint. Tam so go tu fait double triple même faux de teint mai ombre biso. Ata o tie triple. Ata o tie triple na papier écotique là. Oh. Ata osombi ya poto. Ata oyo babi ke o miki ni neige mtatsaka. Soko zwika o frotter ni na zo frotter boye ekotika na papier. Ozomona. Ekotika na papier. Oh. Papier la gangwa. Botal. Bandego. Ya Gabi sans maquillage. Bon, reçoit là mon pena megana tam su yo reçoit peu manger hein. Ya ko sala. Reçoit peu manger au bimisi papier mususu awa. Oh, quelle magie. Bon zo ngapa na misa papier. Quelle magie. Ba magie c'est sala bon. Ngamo pena funa na megana papier yango. Ba magie c'est sala bon. Ba magicien. Tento megana nuka. Dans le but mais to megana. Ah. Yango. Ah, faut finir ma casse pour n'aller parce que puis ah, finir ma casse. Miracle. Mais il y a beaucoup de singai. Au lieu de n'aller dans mon école, la casse était faux de témoin à maï. Il y a moi ma casse, la casse au témoin loco. La salle polyvalente Maman Albertine est désormais à votre portée. Votre nouveau cadre idéal pour vos événements avec une capacité de 200 personnes est là. Vos fêtes de mariage, vos collations de grades académiques, vos anniversaires, vos réunions politiques, réunions de famille ou d'église. Voici où organiser ces événements dans des conditions optimales. Nos services, le protocole, la sécurité, le parking, le DJ, la chambre pour les mariés, le service d'achat boissons, décoration et autres services traiteurs. Chez nous, nous vous assurons également une salle de sport avec une séance de 3 fois par semaine, le tout pour un abonnement à un prix très abordable. Notre adresse, 12e rue industrielle, sur l'avenue Fifi Body, numéro 15, dans la commune de Limété. Vous nous trouverez juste après l'usine Mortadella. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 81 082 80 48 ou plus 243 81 92 63 744. La salle polyvalente Maman Albertine, venez passer vos week-ends en toute quiétude. Venez donc célébrer autrement vos manifestations. Peut-être qu'il faut être ma casse ou on a pena donc maman mso banda ko salela kala lokola pour tout le o maman mano binela ngo bazeke boy nani ko ngola na so ngola tiko bego bon le côté est-ce que vous sunga biso surtout que na moi épreuve moko le faire te tout donc le kaka moni non ezala bande ko yo batuna biso to ke peka la preuve à l'appui non
sunga biso tondima ke ya gabi aza moko ya biki pemeli po ya la die sobe da tondima affirmation ezali pa la die sobe affirmation pe e komo kenda mwa muke et pas Rio de Janeiro siko ya gabi bato bandima ko la honte siko biso moto to lelo plateau qui ne preuve à l'appui bandima raté sunga biso na penawa bo pesa na mai penawa faut qu'il ne preuve à l'appui donc ba preuve convaincante comme la vérité mai moi ne la melian. Il va la posa mai yoka. Ah, tu la mela mai miki. Ah bien sûr. Nassan. Tane longit. Hein? O tane longi. O if. Donc no pas so mona on dimité. Te sunga ba tu sunga na ngape. On ngape na ndima pe na mwami mwami te. O nzambe na bolia. Parce que tomate mo delete. Là si melo cantine pe. Il y a cantine ngo dans ngo. Oh, quel miracle! Eh, moi, un goût. Mais il ça. On a profité. Oh! Ngayo. Mais, tu es ici dans la cantine. Ngayo, ba. Yaga. Nami napenda. Ah, yo bola pour ça mai. Ah. Tu es ici sur papier le sous. Oh, o tia zo be fo de témoin o ti Brésil ya kitoko makasi. Non, c'est lui qui a souka kaka. Mais il faut pas que tu pangu si ma une émission te. Donc si ko yo muna kaka atana souka bo muna kaka na kosi. Eh, pangu saka papier sunga bisoka, papier ka ya souka. Eh, Yves. Ah, batu balobaka trop. Batu balobaka trop. Gabriela go, il faut to mona. Boy na boy. Oh, même ko na hôpital ka wale pap docteur Bobizo. Quand service la zone na bimi fio ka fimoko. Eh, ya Gabi o che poudre ngabi o. Maintenant tout ça l'émission. OK. Pendant toute l'émission, on a déjà pour donner bima yeke. Vous comprenez? OK. Même ngamo pe na nzima na onzimate. Ndenge nazala ki penane na komi. Donc miracle. Na zone nzimate. Vous comprenez? Nazo mona vraiment miracle. Donc on t'a tembe. Ezate. So Gabi ba changer long yo to long inoko. Papa ko so ezala ki ata mo muke. Ah, c'est dagi mo muke ngako bima ngako mo. Ba changer long. Ba changer long na ndeni. Ah. Oh la miracle. Eh, bon ça c'est le gideni. Tu on dit matin siko façon yo yelaki, o ibele ko ba la photo. Ndengo yelaki. Parce que yo bino ya bina ya mabe na ko leka sobe ya ko leka mama chaque ya ko leka rio. Mais yo mo na no so zo milio ba nini. Na likambo docteur Mogijo sali pona po. Ezala bandeko ba Saint Thomas ba zebele surtout ba na poto diaspora. Mais les cambo et comme les yomoko. Ok. Na malili on totambola ka biso so sapoudre. Vous comprenez? Totambola ka sapoudre biso nyos. Ah. Donc nazo kumisa ka nzambe, nazo kumisa donc parce que le lege on la zalaki il faut kokate. Mais nzamba sali ba grâce na ye, asali miracle na ye. Oh ya zala besoin penza ba sali la ye. Donc Mogijo azali parce que on dit au moins pour ya congolais. Soka sombi kisi moko. Kitata la 10 fois. Mukomoko ka o appliquer. Akota kitata la 10 fois. OK. Donc c'est le kaka. OK, yo avec beaucoup de patience. Et si lui. Et yo tango boni pozonga pena ozala pena ningo zali ya Gabi na beauté ozali. Oyo le na taki vidéo mo ya yo. Na tatukalum. Ya kala o asenga peso bizu bité yo za kama mobala kamali na ngai voilà na tenge lobby. Eh bien Gabi yo ba beauté. Obe siko pena ye. Ezongi. Mais ndemo kele besenge. Ezongi. Mala poto pena to o appelle toye na faut pas. Ah mais kasi beauté ezongi pena ndemo za ya Gabi pena o to ebe ya Gabi. Ah. O za. Iba ngamo rezola ka ya mo. Poto le bo kende ko zongi ba kokite ozongi mobimba. Ko tuwo ozongi mobimba te. Tozonga. Ah. Konyoka mate. Voilà, yo zio boni kende. Konyoka mate. Bon, penda Yves lukuta babete ko pakola penda qui c'est pas docteur Mogijo ko mona ke babiloko nyonso tout pende qui. OK. Et ça là ngombe ba 6 mois. 6 mois pena changement. Nazo pakola ga okipete. On pakola kana zo pakola na moya pena ke non biloko nyonso ezala ke ça nini et qui. Donc etika ki kaka mo ba noir moko boya ya likoli ko esila. OK.
nde omona docteur Mogiso asalinga susu kisi ya oyo etikaki mpo esila wana nde omona esala nini ememia fo ozalaka na patience donc eloko omona osenga ezaka patience ozo comprendre malembe étape oyo étape ozalaka na patience parce que ovai na mokama te pendant misu 10 ans okoli nango nini nango obikaka 10 jours esama te misu ezala na oka batashe eza na oka tashe evanda likolo aye mpe abiki na ye avant yo yo sikoyo kose compare na ye te parce que yo mto ekomaki na pusha suka ekoti donc fo ebimisa yango nyonso mpe elongwa zaka na patience ekosila bandeko baotala yo na yango assuré bango eza na bacomédienne mpe ebele mpe banda otonga yo nayebisa yo rapport ya po na yo yo moko oyebi nayeba te nayebi monde na biso nayebi monde na biso oyebi nde bamoni oyo bakame babi mais docteur Mogiso aza spécial aza danger aza compliqué espérance mais ezokonte mwa mingi mpo déjà 24 presque tozoloba kaka na mosala moko en tout cas na yango sona bandeko baotala biso jambo omona ye aleka na tv o ngai nde docteur Mogiso ngai nde nazosala boye ngai nazobikisa amonanaka mpe te azalaka ya sans frontière sans frontière ndeni sans frontière ba docteur bamonanaka de bamakinda amonanaka na ye te balingana bango batv te linga mpe aleka na tv o nga boye alaki jini ye wana na ketch ye wana te amonanaka te mpo mona ye peut-être faut oya omona ye boye consultation de Monique docteur Mogiso ye côté prix atani na prix abordable normal abordable parce que tout babangaka pas de sous babanga comme na oui gabu avec na pananga gabu yeni omoni eza nango mingi tenga bi papa mama ngana ko yeba ndenge ni o eza ka ba combien ngabi zwa numéro yo moko tindela vidéo ou soit photo yo moko opesa yo on sait le qui c'est par rapport ya ndenge longi na ezali ozomona c'est ça yango pesa biso ba différentes adresses et pas web bandeko bakoleka pour que bazwa consultation na bango bakutana docteur bameka kosolola na ye par rapport à loposo na bango po ebele babengaka nga natinda toujours numéro comme d'habitude voilà baya na anet atoza toana victoire toza en face de la maison communale toana victoire numéro 6 toana victoire numéro 6 tolongwaki na numéro 12 pour liboso eza numéro 12 tolongwaki bato mosusu bazoya ye na numéro 12 abaluki akutekanga mabaluki akei te kokende te tuna numéro 6 eza wapi tozaka wana kaka 2 par 2 so leki kaka 2 parcelles numéro 6 eza wana tozaka na numéro 6 tolongwi na 12 tokomi na numéro 6 na en face ya maison communale ya Kalamu pesi bazwaka batransport a point chaud ya Kingabwa soko lingo mona biso lisusu oye na ancienne galerie présidentielle na Gombe au Mathieu Escalator so Mathieu Escalator wana au 6 escalator otalika na droite na yo droite na yo omona porte moko eza wana porte wana kota yango Mathieu escalier au Mathieu escalier omona porte moko ezotala yo ofungoli porte wana okoti centre nini CPDS na biso ya docteur Mogiso pe eza wana soko lingi okende na bandal na arrêt Bakayao na la police Mbata na police Mbata kana arrêt Bakayao wana bina oluka pa docteur Mogiso mutu nyonso ta osala nini akola so pa docteur Mogiso okoti wana soko lingi okende na arrêt Lubefu na bandal na première porte na avenue Lubefu olobi na oluka pa docteur Mogiso okoti wana en tout cas solution ezali donc wana na lemba lemba fois wana pour lingi pe maison de couture okuta ba massage esthétique make-up nyonso tout kuna kutu ezali papa kuna ne siège bon yaka bitolo ba oyo lancer lelo challenge pona bandeko na yo ba comédien tozani po to mona ka ebele fort de test que ezate mabezali même misusu pe fort de terre ngo pe atache ezolakisa ngapi nazali sina tie faux de terre ezolakisa c'est comme dans ma casse ato tie faux de terre ezolakisa ke a place eza un problème ozomona ezolakisa ke a place oyo eza un problème to ça la opération ko tia faux de terre on lancé déjà to ça la opération ko tia faux de terre to tabola bilongi polele mais obi bebe babungisa to bunga bilongi na bango na ndedi mais kasi mukama tete
dans ce cas zana faux de teint on voulait bien beauté kitoko ce cas longo lianga mama biloko etelemi donc etelema mabe yango yaka mabe na bisa yo etelema ndio ndo yo na chance yaka mabe quand on va nzamba linga ko nzamba linga quoi saka yo mutazo aotala ne côté mususu yo mwa kwa otala azotala yo moko balole loni donc ani akene ndasika likamuna yo kasi ba seko yo mais obi nzamba linga ko na chance bele ti beauté zongi yo bofo bunza nzambe na zongi beauté abala mike ndangu nazalaka quand j'étais petit préparer pe na mato ebele ah préparer pe ba chope mato ebele mikolo mais si beauté zongi ti ozomona Elias wayambo la biso moko ça c'est bien numéro est affiché ça docteur Mogijo bobengi ye moko awayamba bino tranquillement et puis ye moko comme yamba mutu so ya marate en tout cas faisons un effort ya koyamba soko zuete ya kobenga même audio parce que ça docteur peut-être ça opération peut-être ça opérer peut-être ça consulter peut-être ça la boye otiki ka audio na yo ya oyoka audio na yo au rappeler yo c'est ça voilà la capite mo ke na biso vers la fin ben donc otiko boité moi moké information na biso par rapport ya production bozanango na habité bande koni déjà ba kei ou bozana ba na même production ou déjà ba représenter bino déjà na poto na moni ba mimi dia ba si ba kei ba mimi a kei déjà mobikisi et sobe de l'EP na mona qui à ça qui est déjà donc on a vu la musique le 22 décembre on a Bruxelles on a Madeleine na salle Madeleine on a tu va Anse Luzolo baza déjà kuna ba la Duchesse ba meta pinga ba 2 minutes baza déjà kuna ba ozela biso ngape bientôt on a zo kende déjà ngape bientôt on a zo kende pour moi on est na tikali ka on est moi presque ngamoko oh nous surtout demandons moi mingi basi ba kei na tikali on dirait ngamoko mais ba Jérémy pe ba oya so auti jusqu'à aller à Rolanda voilà ba Thérèse na ba papa Alain bien ye mo kaka oya ye mo kaka mais yo jour état makasi boya en fait ni yo mo ngaki ngamoka la ah comme l'expérience à poto Mani va à bloc yo mogo. OK na Air France OK na vol direct. OK. OK na vol direct donc ça scalte. OK na direct donc na problème té. L'autre fois ce billet d'aki plus nana takaza. Na sombela ko billet tout yo. Na sombi yo mogo. Yo mogo. Chaîne foot hein. Na sombi ngamoko ba ba ozo msela ngakuna pesa na okende. OK. Donc chaîne foot na ngo. Chaîne nene. Tu n'as pas rapport à Moussa Beloubou, donc c'est que. Non, pour bon côté, Nana Takaza est à sepler avec son bilan, bon, ils ont été. Ok, ok, ça c'est bien. Il y a mon gars sepler avec son bilan habillé. Alors, on a ça la rapanaï, habillé dans quoi ça année. Commissionnaire automatique international. C'est ça. Ok. Commissionnaire automatique international. Commissionnaire international. Du coup, on a commission mami, peut être. On a donc ça commission. On a noté caca héros. Kuna batereza la terre. Teka nero. Nakasi bozo so mapango msukuna na poto ngaba takaza. Na ozo la mbongo kuna. Ah OK. Ça c'est bien. Alors bon la production mo be. Nani ya divorce. Ya divorce à kuna. Ah ya ça poto. Na tuna production mo za na ngope na compte ya na karaoke. Karaoke to za na Berlin. Na Berlin na Allemagne. Ezaka ka le 28. Ouais. Ezaka ka. Vous allez 28 na Berlin na Allemagne wana boye belé boso ba billet na bino billet na biso ya vivre la musique na Bruxelles les a 35 €. Mirai Kazu somba billet Laure Bissalo somba billet nani Blandini Koma somba billet ya bienvenue somba billet Sylvia Kake passeport rouge kenda zonga somba billet donc bataba Belgique banini basoma ba billet ba Liège partout bataba Paris P Londres et à peu près oui parce que bien dans 35 € à Pamba donc c'est ça notre ça la maman dans spectacle vive la musique en cas moi ba ko seku sa papa wemba. OK si c'est au coma seku sa papa wemba ba ko beta kitoko si c'est au coma Suisse na coma OK na coma na ofanda muke na okende Suisse na okende Hollande na okende OK maintenant une dégono mam c'est comme ça d'après kuna nani mams parce que ba Aisha Okoko na ba Aisha Okoko Suisse. Oui. OK. Alors, le temps où tu as dit de Konabiso Karine Mokonzi,
une question zongi par rapport à Babakouk. Attaquer mon mouké pour na mams. N'habite comme on a peut-être maloba ou Karine Abimisi. Yozali moko ya ancienne. Bato basali pe musali bene na théâtre. Et ça le ndenge ni ko ka maloba Karine pour na ndeko na ye mams. Donc on a fait du colo nazo kaka o Karina lobi boy Karina lobi ce qui si la benga qui donc nazo comprendre pas côté témoin si la benga kaya côté la yé à côté par rapport à la guerre qui entre na Bellevue Bosco abimi sango lelo point il y a un problème ça quand mi sango tango ba côté la kai nyoso tu pesa ko lobate ata soka benga ka ko no pe ko va no kai sani ça les logotin et puis la matin pour so pas école balikambo boyo kalpe bobito kipete wala solo wana na lo pa na babaku OK na ba chroniqueur na biso ba chroniqueuse pour so pas école balikamna te boyo kalpe na bobite to bete kara ba makambo ya pe fo ezalaka uta lobi pa amonike ba beti nga kara tiki na batala pe batu tse ba moni Karine pe aza non ata mutu aza non okipe kobeta pe kara ezaka nango yaya bobi pa bonde toza boye boyoka bobi nde moni ndeka sali boye tobeta ye kara mutu répondre eza te ezalaka nango nde kebeke mabe toloba nga kutu natali te nayebi te yebi ngaka na likolo mikolo donc naza mpenza likolo donc nayebi kutu te natali mpe te naoyokaka nde bato baoloba mais alobi soki boye ye pa koya ayaka na ye ayaka eza mabe pe te eyaka esila nango kaka mutu abomane mpe mutu aza te nango tosunga nanu mutu abomana mpe mutu aza te eyaka nango esilaka nango toyoka nanu audio ensemble biso na bino comme ça tokoki kojuge mwa moke nabana kokota to makambo akenga aza balumière naza na bosortinde te chine ya mboka na ngati oza futur maman pasteur Karine oko témoigner pe un jour makambo ebele peut-être ya mabe po sala ou peut-être oyebi te musu pe tomona po tomona ope na edingwe ebangisa bato pasolola vérité parce que même na vanda na olo na poto na bato mokili bapesanga chance te nani ata poto sans visa pasolola vérité nga libala ezala to ezala te kaka bayaka kobala nga mpona nga eza déjà témoignage pasolola vérité lelo o regrettera acte wana te peut-être de fois lobara faki na fa na ngaka na papa mwana non rectification pasolola vérité mais koloba mobali nanga te ex nanga pour là na koma diana mobali leader pasolola vérité ebide yaki soki Karine aponi abimisi bato so batia miso babi ke Karine so aponi feza élément pasolola vérité namoni bakuku batomboki ke ezongi matie kiti bakuku baselo ba vidéo balobi il faut osenga sila bisalu pardon pasolola vérité pour moto alinga sila akobota na courage na énergie te yoloba nanga na senga pardon na osenga na sila ndani pa nanga pasolola vérité baloba bon en fait ti baloba bon bayebi pe ke baloba nanga e bayebi ke baloba nanga bon eza na yebi te ematisanga kanda na yebi te en fait na yebi te balukila nde sila nini ela pasolola ata le bien nga pona pe opinion nanga to pona loba makambo o nga Karine na yebi nga naza obligé na en fait na sala posa bato pasolola balobi asenga pardon na moi c'est comme si c'est rien ba pardon bolinga kaka et continuer tout nini bon comme on va Karine senga sous pardon pas si là nani ala senga kabako et yango ba tuni question ba bia senga pardon bi si la za nani pa na pas senga et pardon mais c'est yango ba pardon besoin de continuer kaka ba tout se fuba ba pardon na yebi na kote mutaye sa senga pardon na yebi te makambo bongo pe na yebi te nazo ki pepete na yebi te bandi ndenge ni lesuki ndenge nini na yebi so na so ke nga za mikolo na za makambo nanga donc na okota makambo wana te voilà mais ma ndungu oyo yo ancienne oza yaya osel pe mo belé mais tant ozo mona mamba bozo kota penza pisi na monde da bino ça ma déjà
on va pas payer moi ni tia mutu ya non le baté non le baté comme mutu ya et banda déjà et ça m'a déjà conseil et ça il y a autre ça lango ezaka yango mikolo surtout depuis 2000 combien tozaka na yango et c'est que aussi les Syriens et pas aussi les Syriens voilà on va prier ça là je crois bien ils ont plus prière en Gouba nous le billet mo zone nga plus protection za mabati yosko to kende tout le monde qui na suka li lobego za la nini na bande ko surtout ba otala biso oyo balingaka ya Gabi balingaka théâtre congolais. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. L'immeuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Voilà, il y a Gabi Tomo qui est la souka. Bata ba prière nanga na lingité. Nga za suna zos nanga ke ba poto nanga. Na sala ba prière nanga pona kene à l'aise. Po bat balinga raté. Na kenda balinga raté. Ba ko ba bomanga. Oh. Ba loba ke na okete. OK. Ba loba nanga ke donc ke total yo. Siko soit nazo ke nesi ba lianga pe donc ba lianga ba katanga ba tsaka na nzungu. Ah ouais, mais moutou pena moutama tout moli boye mais amusala na poto. Ah. On a un mais est-ce que ma position ils ont fait les boye? Est-ce que moi revenu pesali aux ongi pe ama moutou ya sombi car comme d'habitude nous en a car au baxi. Ma position OK ba foot. Oui, ni na OK de boye nous ça c'est les productions. Toyoka dinaye. OK, au foot anga combien? Na au foot ayo ta boye. On nga za la foot à hôpital Tilelo. Hôpital ouais. Hôpital à poto na foot à Tilelo. Oui bité. Oh, non deni, you va just poto za la poto. Ah. Na misa isaka za kuna. Na tinda mbongo afuta. Oh. Et mbongo ebeleti. Oui, traitement poto te, tu na docteur yebsa. Docteur mo joue na mi. Mbongo poto za traitement ebelé. Mbongo ebelé. Donc tu la nyongo kuna. Na futa kaka chaque na futaka. Na futa mbongo hôpital. Donc na ko ke ça le ko fait. Nga te obenga l'émission futanga. Pour na futa hôpital. Ya Gabi. Té faut na futa hôpital. Donc tu t'es pas nous arrêter docteur de cité. Na futa hôpital. On a tchaka na baki batu basunga ngata muke ba pesa ngata muke batu ngona na te. Aka choisir matata mtafutela nga katikati. Vous comprenez? Oh, et tu as foutu à moitié de l'eau, donc ça vous savez qu'on fait l'été la poto. Ah. Non, ça a été. Faut foutre à moi. Tiens, émission, bah tu vas foutre à moi. Non, émission. C'est quoi, nous avons que nos côtes à paix sous l'hôpital ou que nous. Na janvier, na check-up. Ok, faut que ce soit rendez-vous.
Ok, bata l'évolution par rapport à nous. Rendez-vous, il faut pas examiner au lisusu. Faut mbongo susu. Donc vous avez na qui c'est peut ba pesa que déjà. Ah, ça c'est bien. Alors, ça 6 mois. Mais tout le monde va nous souper ba ça ba production ba film na ba kuna film peut-être collègue na bengi ma gag mongo boy. Ba futo pe susu. Na ba magag te po ngapela obenga. OK. Et na ba émission au faux futanga. OK. So on a bon te obenga ngati. Ba production ba spectacle nini il faut futa. C'est ça. Mais la compte chaîne yo kuna fait ça nini? Non ça na compte bilubu na ngati. Ah bilubu apoto. Na tinda be mbongo pe awa. Na ba tinda mbongo awa. Na ba osala pe ba osala. Na pe kuna na zo sala. Mais bilubu musu c'est manqué ba pilipi waya ndio. Papa mwa to leli bata la iso ya boke se kuno zongo neni. Libata ozo wa boke na province faut que tu ba Montpellier kuna. Balinga pe ko boma bandekete ba bata te bandekete balinga te. Oh. Ah oui. Balinga te. Bon ba wali ba soso neni. Wali ka soso na pe so libata. Est-ce que libata za? Ezali. Ba mo so ma bata meni ti gens na biso ti ba ba Pékin, ba ma bata mo ba wa. Ba ni ti ba bata ba chinois, mi so ba nini milai boye. Mi so ba pembe, ba ma bata ba wali ami ya biso penate. Ya biso ba bata. Ya biso ba bata me ba gugu le gawo ya ba. OK, ça c'est bien. Alors ya gabi to comme ne suka et on a même nzombo na nga mai. Nzombo mai. Ya otambola. Non mais nzombo ba bomela ba bete na ngo papa bomela so mango lobi na ngabwa. OK. Nene pena yo kwa nguma na mimi na kati na bwa kika na valise ska na cha de l'eau. OK. Mais au moment où tu as été poni, il faut me rebelle te gano pe musu. Moi wa, il est des talo ya talo cher. Ça va na so cher. OK, pour na film na côté chaîne bolembo. So na ye. Kuna osala te? So na ye nde na olukana sala chaîne mususu pona ba film. Et le bouet kala kawa. Ozima ele. O bande bebele mi mo pe na mo chèque. O tia. Mon elugo eza passe benga ba invité. Bali ya la dépense. Lambisaka, eza la dépense. Voilà, ya gabi to na suka, liloba bande ko surtout ba otala biso. Ba fan na yo. Aussi liloba encore na bandeko peut-être ba na mo ba doute pour na docteur Mobujo ba otala biso na ngo sura bango vraiment bote na 2 3 personnes numéro de téléphone voilà bango ba boli résultat ba ya ebele parce que naza ko bomba na nga balobi trop donc ko ba kata ndago na yo lelo za lelo kabilo comme nazo voyager na bibi misakaka lelo za lelo tigeli bango challenge lelo za lelo donc voilà et boya ebela en tout cas boya oza mukamate za pasto baki oya abongite akolia bona nete voilà mukamate za passe en tout cas ezo bebisa otoza no mona mukie ezo comme ça lo kwa mpaka de longi na nga kane longi na nga lelo différence ya makasi ela lokwa na ya na biso ela lokola na ya liboso siko nga mona suka mais lelo na zongi bebe maman Geta zongi bebe boya ko donc ce n'est pas docteur Mobujo boya bosa sembla te longeza vide ya ko sisa mukamate ko te dérange ka ça dérange okoza na mobali na yo azo amon esika ko memote dégoûter yo maman ko présenter la famille elongi yango etaki akoma vandi soka tokokende azo mona bakoya ko seka yo bata bonso fo misa bami na mabutu fo mami na butu ata na butu yo beti na butu ya bien c'est mikolo bena ata na butu mukamate bimaka esaka sembla te c'est mikolo yo oza bami belé si peut aller dans ata na butu ozalo belé mikolo ya I'm so taza besoin abala yo mso muno to kitoko moi kitoko balo mais aotala kaka eloko wana ba parane ba famille bo ya ndako ba moi se ngande boy ono mukolo te e ba bambio ajimo bo ya yote masque est-ce que banduta pe zolonga nango na ba même produit toi na savon na sanduta OK toi na bio vergeture toi te ka $15 ya pambo ya pamba savon na biso ezali osomisi ba savon na yo opakoli ka esika banduta na yo ezali opakoli masse ti savon ekolimwa OK ya na pe na solo te eloko te 2 fois par jour ekobima pe liba na mboka ebimaka
na l'agence dérangement na l'agence na DHL tout ekenda na l'agence so ekenda nango voilà so poza mutu na awobi ka ko memelo yango ya pela problème te voilà ya ka bimbote numéro de téléphone à 2-3 personnes na la pesi na mibange na nga nyonso na pesi Irene Kidia motema ya papa Gelor Beloko na pesi Isa Isaka motema papa Claude na pesi Joël Kacha papa na mama na Erwan Victoria Noah na pesi mbote na pesi mbote na ngai na nani Aniba Diama na pesi mbote na ngai na Mimi Ngwango na pesi mbote bokila lokondo na ngai tete yondo nazoya tobeta su tout repas chuchu luambo na pesi mbote na restaurant comme la ville et pas nani et pas boss Chiquito restaurant comme la ville na comme la ville et pas boss Chiquito na restaurant Paradis Secret kuna ndele nazo koma nazo kene ko lia penza kitoko kuna penda batumbelanga mbisa kitoko en tout cas mbote na bino surtout en tout cas bota la kana na moi stressé na moi stressé bye bye